Bonjour, bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour la famille. Coucou, coucou la famille. Bon déjeuner dès ce matin. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bote ebele bisika bisubino, boboto bondeko, nakati yama pota nabino bandeko nangai, ningana, tongwe tani tokomi déjà jeudi, hein. Voilà, le 2 mai. Voilà, le 2 mai. Et Mikolezo Kene Mwambangu. En tout cas, Lobi Nasalaki, bon déjeuner. Et Zalaki to fetaki fête du travail. En tout cas, bonne fête na oh nyonso salaka. Vraiment, Ezalaki jour oyo mutu moko a telemaka babandaka déjà ko sala na bango. Mais jour moko mutu moko a telemaka amone ke musale zaki désordre. Alors, à Télémi, à Lobi, non, à Boaki Congo nae, à Boaki Pau nae, à Boaki Stylo nae, à Komaki chef. À Lobi, fausse koto na dirigé, toye bako kabola ba tâche. Donc, les équipes kolo ba kabola ka basalaka organisation du travail, yoko sala oyo, yo bando bandana herboye, yoko suka boye, yoko zala boye. Donc, organisation, au moment na to sala ka ba 7h30, ba msusu, ba temps plein, ba temps boye, musale za boye, bino musale na bino, et suki awa yangaye bandi boye, organisation, yangwana, ba benga kango le 1er mai, jour wana, ba benga kango fête du travail, ba paye belé zarana congé, ba paye mususu ezarana congé te, neti na Danemark ezara ça dépend ya organisation na bino parce que l'état zwaka jour wana en charge te afuta bino ezali bambongo bon contribuer kana organisation du travail na bino yango nde ko futa bino jour wana pona bo sala fête na Danemark ba fête kango na parc moko ezalaka côté kuna kota ba Valbu. Alors biso awa na yuke to feta kango mais ce qui est tombé na katikati ya semaine to benda kango lundi yango lundi o ezoya to kozana na congé ba benga kango bank holiday to kozana na congé. Alors bande konanga ningana musala papa musala mama ko bebisa musala muninga te parce que oza jalouse, parce que yo zozoate, parce que yondo yebi koloba, parce que yondo simbi monopole à koloba, parce que yondo simbi lichette ya kokata batu kozala kuluna ya parole te. Bamsu bozana bo simba ka machette te, mais maloba na bino eza maloba kuluna ya kokata misala ya batu. Kata to boyi yango na kati ya société et tozala ba responsable ya ba acte na biso. Soki oza responsable ya ba acte na yo, tu vas te développer. Et puis tu vas toujours se mettre en cause. Koyeba eloko nanga o ezotambola te point nini. Pourquoi nazo avancer te? Qu'est-ce qui ne va pas? On a sali nini? Batu bazo lobelanga toujours likambo. Oh, comme mona te foule wane yaka se foule satanique. Oh yaka toujours ko encourager dans le mal. Quand toi-même tu vois que baninga ba ope so conseil à bien. Que makambo zo sa les amabe, ozo nuire baninga, o bani ko kende au-delà. Yako bebisa misala baninga, jalousie même, yako kata misala ba comédien, ou ba mikolo bande konanga ba comédien ba pemi, ba betozo monango moi bien, ba tu oyo ba loba beta masolo ba comédien ba yé na France, na moni ata moko na bangote. Akende ko encourager bango parce que ba wana ba comédien na bofinga bangote ba Aïcha ba vie de loin bino bato bo simba comédie bino bato boza ba maîtresse ya ko matisa na ko kitisa bo quantité ata bof kota to mona bino bo ben bozo ata ba photo na bango eloko moko te vous êtes toujours dans l'ombre pour na ko bebisa misala baninga na bande ko boni ko bebisa sko misala ba musicien. Vous êtes là seulement pour na ko bebisa misala bande ko ce n'est pas bien. Bozwaka mboka na biso ngai mama la danoise na ajo na komi na ya kokuta mboka na biso se beba nango. Parce que tant biso tozo kende classe. To bande ko mona boye na transport. Biso wana 05 emme ma biso ka comme ça biso na mpiko bande ko plein photo la mka 5h du matin. Na 5h du matin, c'est déjà plein. Na biso, na bana baki mwenzai. Biso yo sona kacha biso wana. Plein ya wana uniforme, il faut beba, il faut tchelo komoko likolo parce que soko o tchete, tengo koma na classe uniforme, nyo se comme batache. Souffrance ezalaki. No bade ko mona ba voisin na biso.
bazalaki d'abord un bamsou baki na couranté bamsou kolia na pasi ba voisin msou bazali ba papa bango bazali ba soda simple bazo nyoko ma baola na bande ko mike pasi bandi lelo te. Alors bozwa pasi wana te bolati saka na musicien moko boy na politicien moko boy na mutu moko boy non tous en a ba responsable ou bien na pays moko boy. Oh, c'est la France, et la biso. Belgique, et Zaboy. Biso, tu as colonisé la Belge. Mais bon, on a colonisé la Belge. Boyebi, combien de fois la Belge va s'impliquer dans le Congo, dans le sous-marin, même les juifs au bozomo na ou. Baza parmi bateau pe ba kota kana bamboka na biso pona ba bebisa. Et puis so biso moto komi conscient. Comment yot par exemple chef de l'État au que ne kosomba ou bien ça pas toi $70,000. Ozo ke pesa na matanga moko boy $50,000 sans même que ele kaboye baye bana budget mbongo ezokendi wapi non okeka ko pesi ordre boye sanga ordre wana Macron mutapesi yango ou bien Bill Clinton ou bien soki nani mutapesi yango et moko tozala pe conscient ya ba acte na biso tozo sana kati ya mboka na biso tozo sakanela mboka na biso combien belo bande ko tia munoko makasi même ye moko président de la République azala ki combattant ndenge yo za combattant ndenge ye kuna za combattant mais lelo azo sala nini e belo bakenda bazaki ba combattant mama mo boye kutu azaka na Belgique ba nyataka ikuna na Congo ba pote bimie akenda kuna eloni asala et belo bakenda elo ni basali. Vous voulez seulement accuser les gens, accuser Batouboui. Si qu'on le loto sur la likamouya, pasteur Moukouna. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom. Bandeko pasteur Moukouna. Likambande wana, si qu'on vous accusez qui? Bolo banini, faut yamboka, embouteillage lekaki, yangwana pasteur Moukouna lingaka dévié, akeko tout à moi si abatu. Boko pe jamais alpe sa chauffeur naye ou bien ce qui est mon tazaki na volant, ami pe a se condamné que na tala kité, na kokaki même quel que soit embouteillage, na kokaki kozwa bandi wana mususu te parce que na kokuta na voiture muso ezoya, to ko sala accident, na kozela bandi na ngai, azali mu kondite pona aza ambulance te o ezalaka ke acha alarme wana lilo batu ba s'écarter ba lekisa ba sombango ba mikonzi ba alarme wana soki bazo ba moni embouteillage ba moni kenzela wana eza ya bango ba che yango pour ne pas éviter des accidents. Nyonso wana Mukuna eza responsabilité na été le pays qui va mal. Et le konyo surtout même au divorcé na yo tu vas chercher seulement quelqu'un, en tout cas, divorce nangai, eza bandoki. Ceux qui n'a zo balate, bandoki a famille na biso, balinga na balate. Aïe aïe aïe. Et le konyoso, moukonyo goza responsable ba acte ya mabe oyo salaka. Moukoloni, même oye na poto wana, oye mwana muke, otangite, vina yo e baby nango. On doit accuser toujours ma mère. Mais toi, tu peux pouvoir aussi être responsable. Et bon, on va refaire. Oh, tonga zela na ndenge na bango. Bazabadan. Est-ce que bazaki na batouana, maman na bango zaki bien papa na yazaki pour na l'accès zela? Non. Bande konanga. Soki kaka na Congo wana, to bandi kondima ke toza ba responsable ya ko baby sa mboka na biso. Et le koni ne kosala pe ke lelo to telema to boya ba aide ya libanda to mekaka kolia ba chino ba boya kango ba pays musu na Afrique wana kaka Uganda tango ba boyaka ba boyaka ba bengani ba mindele pourquoi bosala rangote? Parce que to lingi mboka na bisote alors botika mutu oyo azobeta musique na ye a créer ba relation na ye azo ko avancer na ye botika ye boko pese responsabilité ya mboko ye beba banda kala kutu mwana batabota marana noté à la personne de Fally Ipupa lelo me boko mi ko accuser ye a boke ni ko funda ba visa o ya pesi ba ninga na bino ba congolais bande ko na ngai. C'est la méchanceté. Toya kolobelango. Non, ya kolobelango na live. Biso toya poto, toya na ba visa normal te. Biso toza parmi ya bato yo, ba e poto na ba visa ya cop.
alors tokoki ko accepter te ke mutu moko telema abanda koloba biloko bongo pe boza wana bozolanda ye parce que bino boye na ba regroupement familial boye ba mibali ba bengisi bino boye soki ba papa na bino ba futel bino ba nini c'est pas tout le monde balobi tout chemin mène à Rome ndenge nyoso mutu ayeli akomi place on azo se débrouiller na ye bien. Pourquoi maintenant vous voulez même accuser Fali? Est-ce que Batouana, Babande Kolala na bazala bandaku, bazala ba compte bancaire, pour na baya poto? Poto c'est quoi? Pour na mutu nyoso avant ya awa, faut un compte bancaire. Ça c'est bête. Batou bakoye ko yape, baza ba musicien, ba yena groupe ya musique na bango, baza derrière leader na bango. Ba mwakabo ba papa ba mema bangulu kutu ebele. Papa mba kote la moku tu prison. Lelo bangulu wana pe basala ba vie, bana na bango pe lelo baso tanga. Enlever la méchanceté et puis accepter ba acte ya mabe oto sala kabiso moko. Tondi makatoza ba responsabilité que action na sali ya bien naza soke loko eza bien obandi ko kumisa nga na sali boye nga mutu na pesa kombo oyo bozomo na batu bazolobela nga mutu na bimisa magoda nga mutu na bimisa boye bakoni mama nga ne na bimisa matière nga ne na bimisa des fois nga wano bimisi mutu po na yondo bimisa yango nga pela de no sele na bimisi mutu nga mutu na bimisa subasma na pesa papa wada kombo subasma. C'est bête. Mais ma kambo, ce qui est comique, li kambo ma bé. Malamoko ezatel. Ezangaite. Et puis to bandango bana mike. Bana mike. Pour le boy ke to bota maka. Ba biso ba congolais to bota na mentalité ya ma bé. Déjà moi na kati ya libumu azolanda déjà makamne yo wanganaka. Yo combien de fois ça makamabe o wangana on dit ma responsabilité na yo o senga pardon. Combien de fois? Alors, bandiko, avançons. Papa Mukuna a touti mutabatu. A touti ye bandiko nangai. Moi, c'est moi ça, à ça théâtre. Après, a kiti, voiture, moi, c'est des finani. Ya, moi, c'est une voiture, eza la valeur, ya pambala, ya papa Mukuna, eza danger. Eza voiture, moi, cher. Ya, yebe finani. Assurance eza wapi na kalabanda obenga ngoni assurance wana kombo ezanga na mutu mezo boya kobima et assurance nyanu mwana mwasi wana batuti ye assurance na ye eza wapi parce que faut ko zwa assurance soki batuti yo soki yo po tuti muninga bamsu bazwa assurance kaka oyo soki ya tuti muninga soki mutu wana tuti ye ayebi ke mutu wana za na faute mutu akouvrir ango. Alors moi, je suis en assurance. Moi, normalement, na grade à pasteur, un homme de Dieu, a une assurance. Azo me mamoutuka assurance ezate. A tout moi la moi sabat. Et puis a kiti, accepter. Alors bibo la ndanga na bureau nanga toyo kanana futa bino. Mais moi la moi sur la ya. Ozo ata mukanda te. Papier que mukuna signé que kaka na miniti wana ba police bayaka batu bayaka signé ba papier ala kisi ba papier na assurance et tout Sonas. Voilà. Comme on a Sonas. Sonas c'est kufa. O ezeki ça ba kama ba assurance. Mukuna baka yao akimi bande konanga akei na ye alingi so laza na tante etaliete bandeko. Bon so mona mo so na kufaki. Donc alinga n'est pas kunda ete. Mais bino bandimi obo sambela kuna. Bon mona te ke pasteur Mukuna c'est un sorcier. Bozo mo te ke pasteur Mukuna mzaba zoka toujours kolakisa ba acte ya mabe. Ba kanga ye. Aza ko beta magoda na ba voiture. Aza ko mela ba masuba. Ba kanga ye na Afrique du Sud. Anyoko li mwana mwasi na longola baze mebele mwana mwasi na leka ti lelo bandimi bozalaka bokanga maka Mukuna lelo Mukuna se makambo ebele ya mabe lelo Mukuna nyati mwana mwasi ya batu atuti na mutuka et puis akimi mwana mwasi na suka pesinga pasi il faut bunda yango nde makambo ba congolais to comprendre bino te o ozolo baza papa mukolo et puis aza responsable na otika makamyoso na maboka nzambe non nzambe apesa biso force apesa biso nyonso abenga biso kutoza pe banzambe
bundele eloko na yo mema yango tina suka. Et puis koloba te président talelanga likambo, ça n'a rien à voir na Tshilombo. Yongo ba mona raboso sauter ba hiérarchie, kende na sonas, kende soki na ba bureau, zo avocat landela makamno, bundele yango tina suka. Tshilombo azana kati kuna te ko benga ete mama Denise ko benga ete. Il y a des bureaux bazo voter batou, ba soki ba sénateur ba bibi ba misana bango ni. Ba gouverneur, bato ba na bureau. Toujours Tshilombo. Yango organisation ezalate. Organigramme na mboka wana ezate. Hiérarchie ezate. Makamnyo so désordre. Ba mboka ndengwana ale bozo linga ba ko baby sa poto. Kwa ko pesa biso ba émission mususu ezana tina moko te. Tellement soko so gagner masse na yo, o gagner banzinzi na yo, o gagner ba amen na yo. Tu fais tout ce que tu fais. Yango makamoko na basala. Bon, de Tolanda, parce que toi, dans Tongo, tu qui est misala, faut na libérer cuisine. Parce que, bah, tu vas comme la batina bango, voilà. Tolanda, la bouquet bignos, Bolanda. Bande konasa na matanga. Nasa na matanga. Après yango, toke ba course boye, sango nanga yemi balé message nangai. Oh, eso salanga pasi na lobi. Patu babina ngako zibo mukelo ya nzambe. Na éviter mokonzi na biso ya mboka papa na biso. Yoka. Papa Fati. Papa Fati ça. Mboka na biso tokotambola ka boye. Mboka na biso. Respect zate. To sali accident mutuka nange sali accident. Na évêque mukuna. Ba privilégié évêque mukuna. Ba remettre évêque mukuna mutuka na évêque mukuna apesi mbongo ba pesi mutuka na ye mais évêque mukuna mutazaki na tort atuti ngai évêque mutuka ne yebe ba atuti biso évêque mukuna PCR eye et constater que mutuka ya mukuna eza na tort ba moni que mutuka ya pasteur mukuna ndeza na tort elongwe na ngambo ye na ngambo bo akini mituka ye ko tuta ngai. Mais PCR à reconnaître qu'effet qu'à la faute, effet qui est européen andimi à soigner en charge, mais effet qu'à balu qui nae, effet qui PCR lobby no bengae, effet qu'à bi aké dans la démarche nae musu tilelo, effet qu'à laisser PCR et remettre effet qui nous kuna voiture nae, yange tikali, effet qui nous kuna abebiselinga mutuka, pour yaza mutu ayebani mboka mobimba, nazo respecter état yaza papa bandeko, ngana na problème. Na bon c'est sous mutuka na ngai on respecter ça papa ni mama qui papa ça na asundoli alisi pese le beauté effet déjà yoka balandela kapo mutuka effet est cher koleka yo eza ba nouveau modèle ya epesi choc makasi kutu koleka ya bino moko bozo charge na bino moko est-ce que mboko to tambola boy bandeko Congo oyo papa Fati mibeko ezate soki ngai na tutaki évêque na zaiki na foti na ndimite évêque moko na otika ngai bandeko na ngai na yoki passe évêque moko na pasi bazobenga etoza na ba cooks na ke ba démarche na zona makambo nanga kosala nini boy mais ya évêque bongiselanga mutuka na ngai papa mutuka ezosunga na matanga ezosunga na makambo ebele soki ngai na tutaki yo évêque na ndimite owa kotika ngai papa yo moko reconnaître obi boya na bureau boya to solo la to bongisa na bongisa bino mutuka les PCR au balobino mutuka boy na boy aussi au changer et c'est le côté na bongisa mutuka na ngai nzamba usunga ngai mutuka ne kubonga avant matanga ya la mebima mais nazo regretter mokonza mboka surtout kutambola ka boy bandeko nazo regretter soki mboka na biso eza na loi te eza ka boy ya kitoko te ese ngana kosamba na évêque mokuna na kokate parce que il y a déjà likolo na ngai asa papa asa ba droit belé o mboka ezo kosamba na évêque asa likolo asa papa na ndenge na ngai mais totambola ka bien mboka na biso awa respect zati na bato so bazo tambola cortège basoda mukuna balingi ba menacer na nzambe mboko oyo soki totambola ka basoda na biso so boza na compte. When someone approaches you, et puis si passe et puis voilà bande on a commis la souka botala ndeko mwasi
oyo azwa kolela pasi na ye. Évêque Mukuna, pasteur sorcier, pasteur motema mabe, pasteur papa kokufa mabe, descendance na yo ko souffrir. Descendance ya pasteur Mukuna, vous allez payer makambo bozo sala na kati ya Congo wana. Sikoyo ndenge Mukuna so agir bongo, ezape Macron, c'est la France qui envoie Mukuna ya ko nyoko la bandeko na ebwe. Bandeko na ngana okote la France te hein. Na yebi kazana bazana babe na bango ebele. Mais nazo mituna kaka na ndenge ya niveau ya modelo déjà makambo mike boye tozo linga na biso kolanda loi te. Donc Belgique mutu azotinda awa banglais mutu bazotinda lelo banglais bazo zo ba prisonnier na bango pardon ba demandeur d'asile nyonso oya ko senga asile awa bakotindo na Rwanda. Bazoti na baponi baponi Rwanda. Poni baponi et Afghanistan te. Baponi côté musute. Baponi ka bakuna. Bazape mabe na bango. Me biso peto bunda. Na biloko a boy ba akti ya boy. Puis akti ya boy kole la présidente. Président ta élabora ka ba loi te. Leli la ba magistrat. Cour suprême. Bango kuna, bango wana banani ba na kati ya parlement wana. Ba pesi bambongo na bango ba noli tambwe basa kuna. Lele la bango ba ta la loi nini ozoko ko agir pour na papa Mukuna. Ça c'est la sorcellerie motema mabe. Comment tu peux accepter et puis na batongo bolo ba soki serre soki nani ba yaki, mais il fallait ba signer ba papier par maman. Et puis zobanga yaza papa mukolo na likambo wana esaini soki aboma kibino na kati ya voiture wana même oza koko ngai kutu mwana nga batuta na papa moko aza handicapé bandiko na nga makolone sala bo atambula kaboy mais bakanga ye bon mwana akufaki na epete abukana ki pete mais bape babotola ki permis babotola bakipaki te katambola kaboye non. Botoli permis pendant 3 ans bakatela kai. Parce que tozala ki na bonne voie, tozo kende bien pendant na nzela makolo penza. Ya kaka boy. Présence explique na benda mwana mais atika ki likolo musu côté musu e ba tutiam. Batu musu ba kimi. Et puis place bus César arrêt bus batia ba makola ba piéton quand même soko uti libanda, il faut tala atala te. Bande kunanga 3 ans à koko me ma voiture te bande to fungola misu ndeko mwasi bunda kota na ba bureau landela makambu na yo ate ko zwa 2 ans 3 ans ko sundola ngote parce que ozala mwa moyen no mike na sala nini na keneka ko bongisa mutu kango tozana matanga ya biloko boye yango ndo to akakobundia na mboka. Mais ça te ba makambo ke batu bazo débrouiller vie na bango ba na société na bango azo beta musique na e parce que yo oreille na yo et son ya musique wana ezo sepelisa yo te faut nuire mutu wana batu ba osala ba théâtre na bango parce que yo na bakanisi na yo ba idée na bango ezo sepelisa yo te bien histoire ba beti et kutani na vie na yo okanisi comme si ba fingi yo olingi bango te il faut ya ko nuire bango parce que ko pesa be mission et ça na loi te et ça na eloko moko te non quand même conscience. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce qui conscience na biso ezo salate to ko baby ça va kambo ebele tela ba pasteur modèle aboye ba pastek pasteur vous a renommé o linga kutu biloko boye yebana te o ko traiter mo mbala moko okay yo lobi na bango bokende ko bongisa ngo boya na devis et pesi combien et pesi 2000 et pesi $1000 toi mais sorry pardon ozana ba na ba mbandimi ba mbongo ebele ba pasteur bazwa kayaya o pesi mo na mwasi wana soki pende panzani o lobi okay na sobe nota moi catch parce que ozana conscience wana siko nzambango yoko kende lola penzaka na biloko boye obo tungisaka biso ba oyo photo sala tout okende ka lola mais yo moko pasteur olingino makama okende lola te kindoki pasteur mukuna ko nyoko la basi kolongola basi bazemi komela ba masuba ya ba
ya mwana mwasi wana kosala ba désordre donc mais yo oboyi no lola mais yo so te ya bandimi na oka bakota na lola bapesaka ba mabonza bambongo na bango bande ko bofungola miso na bino batu bopesaka ba dim na biso to pesaka te différence eza nini boleki biso na nini tala mwana mwasi elobeli déjà elobeli ya kobanga aza papa papa ya yo abota yo papa no te c'est pas ton père c'est pas ton père bunda pona mutuka neza na droit na o ye kunanga za faut ba botole permis so yem tande ko mema so pe chauffeur na faut ba botole permis parce que d'abord à longwe na banzi na ye azokene ko tuta mutu aza na banzi na ye normal pona likaka ye aza mukuna faut botikela enzela Congo ya bango ale lobby boso ko akize batu mususu siko na mukuna boyebo akize na Satan mutu atsali boye. So il faut accuser Satan à te, tu accuses ton mari, ou bien tu accuses ta femme, ou bien tu accuses tes enfants, ou bien ta mère, ou bien qui que ce soit, ou bien c'est la Belgique, la France, les États-Unis, l'Allemagne. C'est exact triste. Tous ont la responsabilité en canabiso. Ton lingambo canabiso, soko ye, yo président, aussi conseil ça ressemble à sapatou. Il y a 100 €, au lieu de 70 €, 70 000 €. Moi si na yo azo somba ba chaînette à pamba ezakara radiku moko boy ça lokwa nyoka boy 250 000 €. Donc nyoso wana pe Macron tu ake ko sombela yango. Eza pasi na mawa kozwaka responsabilité na biso to pesa kango mutu moko boy mboka na etika la kobonga te. On sera toujours des jaloux ya baninga. Omoi muninga sombeli mwana na esaki ya kitoko okoya toujours ko finga yango. Pona nini les toza bongo on n'accepte pas notre responsabilité toujours topé sa ngo batu bande kona suki wana ya ko ebele ko lobezali mais boye bake bino batu bosambela na kasi ya suki seke ya suki aseka boye bake bosambela pa bandoki na ba acte pasteur na bino salaka. À bon attendeur, salut, je vous love natiki bino bye bye. Bon like l'émission, vous partagez s'il vous plaît, partagez l'émission et aimez l'émission. Bye bye. Ce qui peut s'appeler l'émission, t'es tchanassi.